Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Nazali koyebisa na ba peuple congolais il faut boyeba yango ete bandeko ba bolingo. Mingi lelo bazali kokima nzela ya ba élection. Ezali te ndenge bazali kokosa opo ete bako manipuler opo bako sala boye. Parce que tomoni yango papa Etienne Tshisekedi akei na nzela ya ba élection. Tout le monde est si katé azali kolela ete bako manipuler ba élection mais azali kaka na liloba azali koloba ete azali na but kaka ke il faut abattre le président Kabila. Mais bino bovandi na ba poto pona nini bolingi ko kende na nzela ba élection te pe bozali koloba ete toko sala coup d'état il faut to lelisa masasi pona nini parce que boyebi ete na kati ya Congo wana ba peuple balingaka na bango bino te ko banda kaka na ngwanda moto azali kotinda bino na ye moto azali kotinda bino na ba makambo nyonso tu ya kikulu no bozali kosala na poto parce que ye ayebi ete kuna na Congo azali na esika te ngwanda parce que moto lokola ngwanda soki akomi na Congo atie makolo na Congo tolobaka yango tangu nyonso tu ba peuple congolais ata s'il s'agit ya kolia na minu bakolia na minu même ata kotumba ye bakotumba ye po ete esika na ye na Congo ezalaka te yango na pona ye akanisaka ete akende na Congo na ndenge ya force pour te azala na basoda pour te ba assurer sécurité na ye mais zali mawa tango tolobaka ete yo moto lokola yo nzambe apesi yo lisusu chance te oyo kozonga na Congo mingi bakanisaka neti tozali kokosa bandeko Joseph Kabila azali en bonne santé Joseph Kabila azali kosala mosala na ye mokolo nyonso Joseph Kabila azali kokende na bureau na tongo pa azali kozonga na pokwa pe Joseph Kabila tango nyonso tu population bazali komona ndenge azali kotambola na Congo mais ezali na bakuluna ya poto awa bazali kobota ba information pona koloba n'importe quoi bandeko babolingo boyokaka te ata mwa soni ata kutu balobi ete Mobutu atikelaka bino système oyo ya koloba ete kobwaka soni kolongola soni esila mais en tout cas il faut boyokaka soni mpo bamakambo oyo bakomi mpenza kotala bino na ndenge ya liswa mabe. Comment expliquer bokomi na lokuta bo ba manipulation vraiment lokuta na bino ba peuple congolais basi babaye même ba diaspora ko oyebi tozo yebisa bino ya solo bato ebele na ebandeli bazalaka ba combattant mais soki bomoni ba combattant lelo ba nombre diminué po ete bato wana nyonso baye komona ete ba connerie ya bato eleki yango no moni ba préféré batika na bango musala ki combattant lelo bato wana nyonso bakomi ko supporter Joseph Kabila Kabangi le Rais bandeko boko bandeko kamba peuple yango kaka na lokuta boye awa kutu na ba pays étranger tala kaka ndenge besoin kosala bato bazalaki na temps na bino kokosa bango et puis qui dictature soki mutu asala obi ete nakomi combattant bokomi kosurveille vie na ye de près as bouger te andingana te soki alobi kaka ke bona tiki nanga mosala ki combattant bino bato ya liboso boleki na TV bokomi kofinga ye koloba n'importe quoi koloba meme mabe na ye ya nzoto alors nde bolingi boloba ete bino nde bozali bato oyo bomemeli biso solution na kati ya Congo bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete na mboka na biso bakonzi ya Congo bazali kosala nazali koloba yango ya solo bakonzi ya Congo bazali kosala po to tikalaka komona teke un ministre na tango ya deuxième république mbongo ekoti na kati ya kesi ya l'état pe asali quelque chose mokili emoni ezalaki kaso mbongo ekoti na kati ya kesi ya l'état ale mbongo wana ekoti na libenga na ye ndambu bazwi batindi mpo na Mobutu na Guadeloupe oyo etikali ya biyenga na basi na bango ba deuxième bureau André Kimbuta gouverneur ya ville ya Kinshasa bandeko mbongo ekotaki na kati ya kesi ya l'état mais dans le silence basali surprise moko batongi hôtel de ville bandeko bino batu bogangaka bino batu bolobaka bokaka ta mwa soni nzoka nde ti ndenge bogangaka ndenge bolobaka ete Congo pays riche Congo boye donc ti Mobutu azalaka depo azalaka ti na ndenge ye kopakata
nzoka nde hôtel de ville wana bozala ezalaka nde ba locataire. Donc bozalaka nde ba locataire. Alors bino batu boganga Kongo za mboka o etondi kita. Mboka etondi kita. Et bongo bino batu bo dirigeant kita yango tango ya Mobutu. Ndenge nini bokokaki ko tsombela hôtel de ville ndaku nango propreté. Nzoka nde hôtel de ville bazalaka ba locataire esika bazalaki. Mais lelo oyo André Kimbuta a longoli batu ya hôtel de ville soni tala ba sombi bijou na bango ya kitoko bandeko toko kende kutu mosika te botala yango na babilili e bongo sima tozongela masolo na biso bijou oyo bozali komona ezali hôtel du gouvernement provincial ya Kinshasa oyo André Kimbuta yango gouverneur à ville à Kinshasa na gouvernement provincial na yeba tongi même place ne servir pour la cérémonie monene o esalema na présence ya ministre ITPR ba députés nationaux na ba députés provinciaux gouvernement mobimba bazalaki wana pona ko sepela modèle nini hôtel de ville à Kinshasa na fonds propre na ye ba tongi immeuble ya monene boye après ba discours ya ndenge na ndenge gouverneur André Kimbuta yango akati riba symbolique babwaki masanga batutu bakoti na kati botala ne bazali ko visiter eloko ndenge salemi babiro nyonso esalemi na bacondition ya kitoko esika oyo nde pai gouvernement provincial bakokoma kosala mosala na bango boyoka André Kimbuta yemoko na micro lingala facile na suka ndenge lobi ezali mbongo bakino bafuta na DGK yango etongi ndako mbongo toujours place mosusu lere tolobaka fonds propre bato bakatisa fonds propre ezali pape oyo bakino baza kofuta na DGK ya solo eloko oyo gouverneur André Kimbuta na gouvernement provincial na yeba sali ezali patrimoine mobimba oyo batiki mbula na mbula tako ba gouverneur musuba koya après bakosalela bâtiment oyo merci André Kimbuta combien de gouverneurs baleka batikana neloko ya boete ya sala